ministre na 9h na tribunal ya grande instance ya nini ya Gombe est invité Gombe est invité le monsieur ancien premier ministre monsieur Matata Nani Bonyo nini Matata Bonyo ma akoyoka nini le 24 Matata Bonyo jambo sana jambo habari kan umuzuri mpaka wewe unasema nini unasema vile toka pale unayoka nini information ya lelo avant de continuer Calève na moment où urgence cet après-midi encerclé allumé par autorisation ya tribunal ya grande instance ya Gombe encerclé banani encerclé batini FARDC batini na mura ba police baza kuna balebi wo tokobeta masasa bosi encerclé tipo kwa wa bazosala inene avant lelo c'était hier bakei kokutana zamba ya Kabila na nini na zamba oyo bazobenga Kashamata na nani na ferme ba militaire batonda ezalaki na intention nini tangu bakobeta boro awo ebeta république mobimba bamindeli bamona ke insécurité eza na mboka mayaba ya koinvestir eza te faci batimbise par satellite balebi tala bilongi oyo yo oyebi yango te balebi faci alebi te yo yaka betela na monoko ya mboka oti bete monoko ya mboka ere azosala boyika recyclage esalama na bana mura toyeba banani baza bacongolais banani baza bacongolais te bango nyonso balobi boyi garde républicain moko te oyo akovanda epa Kabila meme ke Shadad Emmanuel Shadad dossier ya assassinat ya des experts ya ONU papa baka bandaka tesa nini kaka semaine moko semaine ya lundi oyo semaine ya lundi c'est semaine même semaine yoga même semaine gouvernement kobiba aide basi viva même semaine gouvernement kosala nini ezobima isalume oyo papa ezosala kiri wana abimaka liboso yaka
Fontibo, Yéné Fatibé, Abilanga Tekambo, Akutana Fatibé, Stili Maye, Yakabiko, Kotuna, Gula Bituna, Yoka, à chaque fois on va animer. Donc, Yozo Kota na beaucoup à Bomo. On confesse ça. Non, non, même il y a un bibita qui a travaillé. On a travaillé ensemble. Il est best viva. Viva. Tozolinga. Namoni nangai combattante moko o alingi apesa crédit na ba mama ya ba combattant. Oyo balinga ka koteka peut-être moi mapa. Moi il ka musongolo pakala. On a fond. Il y a démarrage. Nyataborto. Bato ya kozelate wote alobi na lingi na aider ba combattant à travers bandama na bango. Oyo bazana volonté ya ko changer ma solo. Nazo pesa e bac. Nazo pesa na moi eloko. Ozo travailler mais ozo yebele sika sur se uteza bongo te. Tokosenga opesi biso adresse na yo. Ya donc comme ya madame na yo adresse na ye. Opesi biso adresse. Oye nango lendi na tongo na bureau. Lendi na bureau. Offre à liboso toko aider ba combattants 200 combattants. À travers ba madame na bango, dozo pesa bango fond. Combattante moko et vous lancez d'une manière officielle. Si vous mettez ma les niveaux ya to pesa identité, on pesa adresse. To siri si ba maman ba salaka ba pesa ba combo. Ba pesa ne adresse. Puisque ba pose o teke ba pesa fond, yo ba yebi adresse na yote. Oko kima. Et ça va moter. Adresse. Il y a des mamans qui avant de la somme de Pakal. Parce que la commune des mamans, si vous avant de la donc, Nasukawa, aujourd'hui, je ne passe pas pour la air. Baya Lendi, hein. Lendi na Tongo. Lendi na Tongo, c'est dans le bureau. Madame Nayo, Azana Posa Yakozwa, Bak Balobi Biloko Yakode Fissa, na Bak, na Biloko Nyos, Nyoso Nyoso. Yakobanda balobi ba pesa fond ya obanda musala olie obanda kokelela o mwana ti a mérité o asali boité bazo kwede ba combattant à travers yokaso nyatoborto rendez-vous lundi au pesi bisa adresse au pesi bisikani novandaka et puis tosali musala à travers eloko na jeudi d'une manière officielle, bah hier, tu as l'opération
bapesi yo mwaka toko bianza eza li semaine prochaine donc ti jeudi simba motema to yango nalobaki awa tozoloba te kolobaloba mingi te eza na bato bazoraisonne bamoni détermination bakombata awa balobi tokoki kosala nini avant ke kombata akende na société mais na ndako na ye amelaka ti azwa mwana bapati basoma na nini kominike ngwana ngai naponi bafamille te naponi bino awo famille na ngai yango carte d'électeur te adresse yango wana il faut adresse ezala eza bongo te urgence cet après-midi bancercle ye alimedia par autorisation ya tribunal ya grande instance ya Gombe bancercle ye banani bancercle ye batindi FARDC batindi na mura bapolisier baza kuna balobi tokobeta masasa bosili bancercle ye ti pokwawa bazosala eneni avant bakanga ye eloko esalami epa Kabila ye boyebaki te Kabila azalaki na bataillon mobima na kingakati bataillon ya bamilitaire bataillon 123e bataillon mobimba 700 militaires wo bazali na nani wo bazali na kingakati sans compter deuxième bataillon ezali na Lubumbashi deuxième bataillon ezali na Lubumbashi na Kasamata boyoka te idemesi viva mais Moutatimbi Sige le premier ministre chef du gouvernement alobi trop c'est trop petit nazo de boulot ande président osali osali ekoki pesanga matière sima motema to premier ministre alobi nazo aider chef de l'état na yende qui sont le maire nazo sala biloko ya chimie il y a A0 plus 6 plus 2 et tu vas combien il a pas chimie HD 0 plus 1 ça fait combien ingénieur nyonso chimie en moi et tu quand les Joseph Kabila na bolo oyebi niveau tokomi combattant ce que moni fati ndenga zokende licence nulle part au monde biloko fati azosala esalamaka te balobi osali osimbi nini tuna paster ya nani ya Ganaye un Ganaye wana alobi Fachi va gagner la majorité sans que les balles tirent en l'air Fachi a majorité à gagner Kabila Makile Kotangate et puis Kabila sera aux autres. Kabila Kotunangu, on a vu tout le monde. Fachi au Congo, c'est la toute première fois au moins la dimension. Les Tozoloba, quand on va désarmer Kabila, Fachi a fait sur ordre comme les carans, le bon fonctionnement, le commandant suprême. À l'objet, la personne ordre n'est pas Chivewa. À l'objet président, commandant suprême, quand on est au lobby, si quoi désarmement. Allumez!
Après yango note circulaire ya présidence et où t'es pas directeur de cabinet signé par lui-même le directeur de cabinet monsieur Gilbert Cancon tindi la biso bango weto tindi la biso police oyo bazo benga commandant adjoint oyo alandi monsieur Kasongo akenda l'immédiat tic ngaka va désarmer Kabila Halime Chombeleli na minute oyo monsieur Joseph Kabila vous allez protéger na régime eleka na nani garde républicain na moment oyo ordre de pesami boy garde républicain et c'est la domaine privé ya chef de mais yo ça nani obotolo oba bango tirelo wote na za sénateur à vie balobi ali media olo sénateur à vie Azana droit il y a 4 policiers. Article ni ne peut se sénateur à vie Azana bagarre républicain. Madame Moki nani Cancon di Gilbert. Alobi matière na lukaka yango. Alobi président exécution animée. Exécution animée. Alors, alors, le président vous ordre, Masayaka, ok, Negingakati. Kaka Siko, Ingakati, enfin, comme Kingakati, hélicoptère. Meeting. Meeting aérienne. Elle m'a dit la anasema ni. Anasema unupitanga na. Ici, va désarmer Kabila non seulement ici à Kinshasa, Tina Katanga. Bataillon, dans le bataillon. Bataillon. Mais Kabila bomba ki bataillon na bitining. Yango yoka ki olive lemba bande koloba que Kabila Zali soldat. Azana ba notion ya militaire, cela veut dire alinga ki asala coup d'état. Na minute Kabila créaki atindaki ba Rwandais na Kisangani. Kabila bazali batwana partout. Même na Goma. Pour passer la bonne Rwanda est partout. Bana bakete Congo comme les premières informations à Congo. Comme les Kabila mete kambo. Tout est Fatima. C'est malien. Itakwira, Masaya yana hii. C'est ça. Amateur. C'est ça. Lelo, c'était hier. Bakeko kutana Zamba ya Kabila. Na nini? Na Zamba bazobenga Kashama. Kashamata. Na nani? Na ferme. Ba militaire batonna. Ezalaki na intention nini? Tangu bakobeta borao. Ebete République Mobimba. Bamindeli bamona ke insécurité za na mboka
mayaba ya investir les athées fachi batimbise par satellite alibitala bilongi oyo yo yebi yango te balisa chalibite yo yaka betala na monoko moko oti bete monoko moko era zo sala boika be recyclage salama na bana mura toyeba banani basaba congolais banani basaba congolais te c'est ça bango nyonso balobi boy garde républicain mon côté oya kovanda epa Kabila même famille na ye bango nyonso na camp militaire bazi basoda nyonso wana oyo bazali na Lubumbashi avion allumé-toi très bien allumé-toi awa très bien bazonga awa baya kopesa explication bakota nanu basokola nanu bango bongo balongola vaccin oyo eutaki epa Kabila Kabila amoni kaka signal ya lobi ke batindele la police Kabila bani kobenga intervention Kabila zobenga Antonio Guterres allo secrétaire général des Nations Unies cherche un danger CG ya oni à l'obité aussi lana et d'ailleurs Natiti Dinayebi Fachi Aza dictateur était mais Lingia Tchande état de droit. Très bien. Est-ce que toi tu te proches de quelque chose? C'est ça. Non, non, mais je vois que on va faire chébé. Effectivement, on doit voir l'éclaircissement d'avoir la mort de Chébé. Voilà. Et ça n'a pas de dossier. Et ça y est, bon, va bomba qui? Où est-ce que Canos? Canon admis. Où est-ce que penalty? Penalty bien carré. Penalty sans gardien. Et ça penalty sans gardien. Arbitre yemoko. Donc Kabila se regrettait. Nigne sali ke badosé chebe ya ibi malelo. Voilà. Et ça n'a pas cartouche monsieur. Facha bana yem secrétaire. Non, on est ensemble. Kabila c'est mon partenaire. Alors c'est là. On n'a pas. Après Basili Sina Katanga, lelo pomona dossier salam. Na minito na Katanga baba Kyungu commence toi. Abimi président ya assemblée ni. Ya o Katanga. Denga abimi président baba Kyungu lobby place baboya kingai. Bato boya ki ezalaki bato ya FCC. Maintenant avec union sacrée, bato nyonso bazozonga allumé. Élection paix awa ya assemblée, ya Sénat le 27. Très bien. Le 4e. Le 27. Et ça. Le 27. Bureau définitif. Balamoko, c'était hier. Akei Kotika, Monsieur Bayet Lukweb, comme ticket gagnant. Yena Badibanga. Naba Moussous. Balobi bien. Ticket gagnant, ya Ignonin. Ya Ignonin. Sacré. Bakay Kotika Yango. Pour Baleka. Basi Tosi Mamatema Tosalani. Yoko ba voye voye ko banoleke pa ba ya Lukweb. Ya Liboso. Qui sont pour la réduction du salaire de Joseph Kabila? $40. $20. $20. Nyonso $20. $20. Eh, Kabila volonté.
Wote na kondima te balobi tika kondima. Ils sont pour. Bango qui sont contre. Oh banani balingite. Bango nyos balobi te biso nyos to. Batala boyega 5 personnes ne baboy. Et loko ezali na minute oyo facha beti diplomatie à haut niveau. Monde mobimba zo kama balobi. Pour adopter Félix Tshisekedi na Congo. C'est ça. Yango facha zo le baboy. Mandat oyo d'abord passer moko auti boteya. Ouais. Passer wana copier yokason. A lobby élection ekozala na 2025. OK. Les ambala kisie facha kosala 12 ans. A kosala combien? 12 ans. But ouais. Il a baissé viva. Viva. Mani koloba manani na bossa na makam. Oui. Le 24, le 4e. Le 24. Les journées. Mercredi. Les journées. Mercredi. Matata Pogno. Pogno ma. Matata. Convoqué urgence. Avec ma beaucoup. Le 24 na 9h na tribunal ya grande instance ya nini ya Gombe est invité Gombe est invité le monsieur ancien premier ministre monsieur Matata Nani Pogno nini Matata Pogno ma akoyoka nini le 24 Matata Pogno jambo sana jambo habari kan umuzuri mpaka wewe unasema nini unasema vile toka pale unayoka nini Namudobelesha utashikie matata tuna ngu kuna lobi tuna ile basi viva masoleba filme bani Matata Pogno non seulement Matata Pogno basi tani susu monsieur Shadad Emmanuel Shadad dossier y a assassinat y a des experts y a oni papa Kaka semaine moko. Semaine à lundi. Semaine à lundi. C'est semaine. Même semaine yoga. Même semaine gouvernement Robib. Ah, il est passé viva. Même semaine gouvernement Salanine. Avant d'investir le gouvernement, il y a Mbongo, il y a l'État, il y a Bokangalos. Bazo Kangaye, liste za singa ya matembele. Donc, na minute oyo, peuple banda ko bongama. Tere zotika la polele ba bosse zotika lebe. Ezebele. To ko récupérer ba poste nyos. Même na niveau ambassade, bato nyos basalere. Bako banda ko kanga mangande. Moni petit wana komiwo. Bobo tika ngai bogo mangai. Bogo mangai. Bale bisimba yo zana ina mboko. Toka ye. Oya ya okomi ko salama. On ne peut pas nous aider. Joyeux. Naimoni wo Shadara Sali docteur. Papa, pardon. Là c'est à faire. Ngaso na moni nasa, ngana sala chik. Ou bien nasa na université, na moni Shadara yebo tangi sangai. Na ko bande motion liboso. On ne peut pas nous aider. Grâce à cela la salé. Bobo sanate, batu ya lendi, boya na tongo. Bosali, oye na carte d'électeur, y adresse na yo, na ya mama, oye na ngo.
Lendi oya nango. Oya bakosala permanent bakosala ngo lelo. Moto akanda na sango atomaki sodo mekomo. Ekita bisika fayulu azali ko loka mboka. Ezala epa Kabila. Ezala na Kingakati, na Katanga, na Zamba nyoso. Attendez.